nazalaki ni na ndeko ya kosunga ngai. J'étais seule, na mandeko souffrir ngai moko. C'est pour cela nakomaki na bite na acceptaki nyonso, mais tango ya koyebisa ngai. Parce on nga nazalaki nango na misu na ngala mandeko tangisa tango midi pourquoi. C'était la souffrance on nazalaki fille on nazalaki tellement abandonnée. Nazalaki fille moko malheureux. Oh kutu mutu akoyi kotala nga première deuxième. Nazalaki fille moko négligée par mes parents na ngai. Mais c'était la seule moyen ya survivre nango, ya ko accepter un mari wana. Ezalaki décision utaki nga na kati ya motema franchement te. Ezalaki na passe on abandé ko subir yango, yango na accepter ki nyonso. Yango na préférer ki nazala bongo parce que nazalaki na mutu te. J'étais la seule nga moko papa nga moko maman. Et j'ai mon enfant. Nazalaki ngai moko na ndé ko s'occuper la moi. Nalala na terrasse, nalala na babar, nalala partout par-ci par-là. Pour la survivre dans le temps où nous allons nango, les gens qui t'aiment, les gens qui réel où la manière que c'est passé nango, les gens qui t'aiment, kutu, na sola na mesa ya bar, na tongo na ina tie mutu, on dirait na somba secret na mela, mais na lali na zo fiba ka secret na poji c'est pongé lo nganga na misu. C'est pour cela bobona ki na temps où la zalai nango, les gens qui t'aiment bo na accepter oh mari, c'est ça qu'on vend da te, mais kaka oh mari nem ta logo te kinga ya pesi ngandaku, kaka oh mari na pesi nga valeur. C'est pour cela que moi, je n'accepte pas. Les gens qui ont pour la bolingo, on la zone en route. Les gens qui ont pour la passe, on la zone en les gens qui ont pour la souffrance, on la banne, on n'a pas de souffrance. C'est pour cela que n'accepte qu'ils vivent en marié. C'est pour cela que n'accepte qu'ils vivent en parce que les gens n'attendent pas au mokili. Ceux qui ont deux fois c'est qui n'aille. Mokili n'est qui peut sentir ngate. Nana na terrasse, on a la omona muninga lati aza zotambola na mutuka asimbi kete omona muninga lati asimbi kete azotambola azosimba mutuka azotambola aza ba appartement non ndeko na ngai kozala bongo te kozala motema moto te zala motema pio parce que ngonga na kokate on baby c'est sika muninga azo bénéficier parce que on a intérêt moko te. Ba fille bo changer, ba fille bo zala teke na façon mo boyeko, ozie bagaka ngapi fona zala nango, ngapi na zala mutuka wana, ngapi fona sala boye, ngapi fona zala bo, oko bénéficier de loko. MLTV, dos abonnés, $2 et mon compte. Bébé secret, ozala no bondolo te kasi sukali, bébé secret. Balandina biso ya kabali solo nayebi ke misana kolanda mingi na olinga ya lapolo ya bacharge lelo bomoni $6 mokonzi oyo amesana koyambela bino bato na kati ya émission originale na kati ya kabali solo parce que tolobaka na MLTV toza bajoueur ya demakolo na kati ya kabali solo bomesana koyamba bongo naomi nda ya lapolo aza mwa malade afana ye bosizela na plateau na ye mais naza bongo mpo kaka na mosala parce que na MLTV Carmel Odi akokozala te $6 kodéfendre ye Jenny Lopez akokozala te Naomi akodéfendre ye $6 koki kotombe malade Carmel Odi akodéfendre ye Naomi akodéfendre ye parce que ngai na misana trop ba voyage mais na koti na kati ya kabali solo tomika kosola na te parce que awa na kabali solo kosolaka toujours masolo oyo eza choquant oyo eza douleur oyo epesaka pasi mais eza réalité tomika kosolola na ndeko na biso aza awa qu'est-ce qui se passe pourquoi la jalousie pourquoi la haine ozondima ofaire souffrir moninga tandis que moninga wana peut-être alakisa yo nzela moko boye amema yo esika moko boye oyo ye azovivre alobi tozala ensemble yo mpe lobi ozwa mpe pain quotidienne osunga mpe libota na yo mais yo odétourne ye pourquoi détournement eloko nini esalaka moto akoma na haine $6 amemi Naomi Ndaya na MLTV Naomi Ndaya akomi koluka $6 azala lisu wana te mais tandis que $6 yango wana alakisaki place ya koyoba misi pourquoi la haine pourquoi tant le terrain ezouta wapi ozondima ndeko na yo amona pasi tomeka kosola na ndeko na biso ya mwasi toza na ye awa toyeba nanu makambo eutaka wapi parce que ye pasa na makambo oyo ya vie oyo tozolobela oyo ekomela ye eza théâtre te eza mpe histoire fondée te eza réalité bandeko oyo bamoni ke non histoire oyo epesi ye pasi
numéro ezawana vous contacter bobenga ye bosolola na ye est-ce que lelo ulobi akoki kondima pe asala eloko moko boye est-ce que akoki kondima pe akota na business moko boye parce que pasi ezali akwa bon kosala na mabe tomeka kosolola parce que tozaka na monga moke. Bonjour maman. Bonjour papa. Na nsima bilili bongo napesi mbote mingi bongo na bébé sucré, sans oublier on a tout raté depuis Belgique Chief Mata Jean-Cyle Lelo la carte illimitée vous comprenez que le $7 à moi c'est pour ça déjà invité na bonne santé. Bien papa, santé ça bien, vous n'y avez fait. Ouais, on a fait très bien, très cool vraiment. Lelo exactement tout ce là. Pourquoi tant les Keren jalousie et autres. Merci na question na yo naza supposé à répondre yo. En fait jalousie na biso ya ba fille, jalousie zo uta no papa na ba fille. Eza na ba fille alingi abebisa eloko moko muninga azana ngo ya bien o ya zo bénéficier. Par exemple, nazo pesa no exemple na ngai moko. Je vis dans Vivaka, histoire dans bêta et la réalité. J'espère que les téléspectateurs ne sont pas Zolanda Bisso. Il y a MLTV, Bolanda Bisso, vous allez la brancher s'il vous plaît, parce que on a solo et ça vraiment réalité. Nazala comme nanga et ça Niclette Lenga. Et puis on a zo bêta nicho et ça et loko et c'est passant dans vie na ngaiti le lo nazala ka choqué na lelaka. Na banda kiko na taki fille mon bon na mané ko vivre na un homme marié. Homme marié wana abande ko s'occuper na nga na nyonso a jusqu'à Z kolongola eloko mon côté. Homme marié azwela ki ngai ndaku, homme marié abande ko s'occuper na ngai e ya na butu e ya na moi. Et puis alukela ki nga alukela nga moi commerce mon na sala parce que na bénéficier nango. Les loso qui na lobi bien, o balbaka ki ba homme marié baza na muleki nzela no ya nga homme marié azala ki vraiment abandé ko sunanga azala ki wana pona ko aider ngai mais oh c'est pas ça qui kaka ba camarade entourage na ngai ba camarade na bande ko zala na bango oui nazala ki na bolingo ya ko mema bango ko la bango mobali na ngai bande ko vivre na bango bande ko vivre na ye et ozala na bar na boîte to bima ndias to kindi. Mais il y a comme quelques temps, camarades qui na yamie na ndako na ngato zo vanda na ye. Tout ce qui na zala ki nango ye pe na banda ko pesa ye. O ya ngato banda kabola na ye. Mais o yo c'est pas ça qui camarade jalousie o ya ki nango ya ko kende ko vandisa mobali na ngai, ya ko loba na ba n'importe quoi, ya ko s'engager devant ye, ba vivre na ye jusqu'à présent. Oh na ye bela ki mutu na makolote, pourquoi elle peut faire ça? Pour l'intérêt à nini, pour bénéficier nini. C'est ça, il y a la jalousie. Ok, on lobeli mobala minga tala boy. Et puis mobala minga a réagi en façon moro boy. Oh, et même pas qu'on soit là facile. Après, tant qu'on va kabwana, yo vivre na ye. Pour bénéficier nini, bah yebi so que étoile na ye, na étoile na yo, et ça ndenge moko, et ça ndenge moko te. Ni aza na étoile na ye depuis ba bote la ye maman na ye, nsambe yebi même na étoile na ye wana. Yo poza na étoile na ye, oh ya gagnaka yo gagnaka ngote. Peut-être yo ko vivre na mobali mususu. Au préféré au vivre na mobali na ye, au boto la ye mobali wana. O lo ba ma benyonso, pour mobali wana azo ba bien o ya bande ko pesa la fille a pesa yo. Mais quand on chance aime tout ce qu'on gagne moins chance wana mais ndeko moi c'est on yebisa yo jalousie eza bien te ko bebisa c'est comme ninga zo bénéficier eza kitoko te eza moi on peut ça passe na mutema minga mais on peut ça souffrance eza ta mo ko dire mais ako subir yango e ko leka mais yonde ko bénéficier na eloko te donc yango no loba ba fille ya lelo baningi kozala mutema jalousie au mona ninga lati aza zotambola na mutuka asimbi kete au mona ninga lati asimbi kete azotambola azosimba mutuka azotambola aza ba appartement non ndeko na ngai kozala bongo te kozala mutema moto te zala mutema pio parce que ngongano peut ko beta ko lukate o baby c'est comme ninga azo bénéficier parce que on a intérêt mon côté
bafille bochange bafille bozala teke na façon moko boyeko oyebakaka nga mpe fo nazala nango nga mpe nazala na mutuka wana nga mpe fo nasala boye nga mpe fo nazala boye okobénéficie na eloko te moninga kopesa komema wana mosala esika bande kosala aengage biso yo kutana na bos na ngai sala boye akopesa yo mosala apres kopesa yo mosala oluki obebisa ntango omoni ke moninga na poste wana azobénéficie ale yo obebisa mpo yo récupérer place wana non okobénéficie na eloko te ma chérie botika bochanger c'est mieux bochanger na histoire autobetela bino lelo changer les filles il faut changer parce que la jalousie les autres ça eloko te lelo bebisi relation ya ndeko oyo gagné est-ce que ndenge azelaki yango yo oyebaki yango te mais oluki odétruire un maman na biso olobi bien ke obanda kovivre na homme marié quand tozoloba homme marié parce que aza tya na foyer na ye non oui aza tya na foyer na ye na yo oacceptaki kozala na ye oui papa est-ce que otenaki compte ke mwasi oyo ye mpe abala alatisa no moni douleur yo yoki wana est-ce que douleur oyo mwasi wana banda koyoka est-ce que eza retombe nango te yango ya kosala bongo oui eloko mosusu quelque part tokoloba oui tokoloba eza baréalité ya vie parce que nga nayokisi mwasi ya ndako motema pasi oyebaki mwasi wana oyo abala non nayebaki ye te nayebaki la femme te nayebaki ye te mais namona ye na foto mobali alakisa ngai mpe esika ye avandaka na mwasi na ye me kokutana na mwasi boye nakutanaki te parce que mobali azalaki vraiment azalaki mayele na makambo abandaki kosala ya kotombe ya kozwa deuxième femme libanda azalaki mayele po alingaki te mwasi ayeba yango alingaki te mwasi ayeba na ntango ya kala balobaka mwasi ya liboso nde mokonzi ya famille oyo ya mibale ye nde mama kulutu je pense que bamama mama leki bamama miliabel je sali ya passant bamama wana bapesa vraiment balumière bien baloba bongo mais lelo na vie ye moninga wana asali yo bongo akomi 40e femme ya type wana soki yo ozalaki deuxième femme parce que premier azalaki deuxième ezalaki peut-être yo supposons ndenge biso toyebi troisième aye aza moninga na peut-être yo oyebaki te okutanaki na mobali wana ndenge nini parce que avant osengage na ye oyebaki ki aza marié ou ye moko ayaki koyebisa yo merci na question na yo papa le problème eza boye ngai nakutanaki na homme marié wana par hasard kaka na babar baterrasse boîte kone bafille nde tosala bambiance na biso ya kobima nakutanaki na ye kokutana ye ngai na ye ezalaki juste kaka mpo ngai apesa ngai poste mosala alukela ngai mosala mais eye kotombe na baréalité ke non tovivre tokomoki kovivre na ye akomi kodrage ngai adérange ngai c'est pour cela aye koyebisa ngai ke ntango adérange nga oui abaye kodévouye nga ki aza mobali aza na mwasi na ndako aza marié quelque part mpe abandaki kotambola na alliance te namonaki ye non depuis mpe nabandaki kovivre nde natikala komona ye na alliance te ça veut dire que mosusu abala ye na mariage religieux te mais coutumier parce que nga namona ye na alliance te namona ye alakisanga foto ya mwasi na ye ayebisanga ke aza marié c'est ça ayebisaki oyo aza marié ayebisaki oyo aza marié ntango yo oyokaki ki aza marié ondimaki kaka bongo otalaki te ke ozonyokola mpe ndeko mwasi ndeko na nga mobali nandimaki parce que nandimaki na facilité parce que na temps oyo nabandaki kosubir parce que nazalaki na temps moko boye ya koluka mosala me mosala esimbaki te alobaki aza prêt ya koyede nga na nyonso donc sale kaka napesa ye confiance natika baje ya mibala bana mike napesa ye confiance akosunga nga na nyonso c'est ça nde tobandaki mwasi na mobali ya nga na ye ntango alobi opesa ye confiance opesi ye confiance et ntango avant opesi confiance aye soki aza homme marié mais alingi opesi confiance déjà est-ce que tu pries ma sœur? Oui, je prie. Tant que tu es église, tant que
tout ça la malamu to boya mabe. Déjà mobali ko ya za marié. Oui, que ça déjà péché? Oui, je sais ça péché. Donc pourquoi pas il sait qu'il y a beaucoup qui aider nga étant que mon frère, étant que mon grand frère, mon papa, mon yaya, mais tout comme on a ba intimité. Papa, est-ce que Mino Mobali okoki kosunga la fille quelqu'un qui moko kutanine na nzela ou banda osunga de A jusqu'à Z sans une relation sexuelle amoureuse? Bon, ni tinga ces dollars, oui, ça se comprend, je peux t'aider. Na sungi na nga peyo, oui, ça va. Papa, ces dollars. Zana yebisao, au bandi kosunga de 1er jusqu'au 30 sans une relation amoureuse. Mais pourquoi? Regarde, moi, dans la ASBL Moueza Association Bomoko, dans Zouaka Badon, na ke pe savoir-faire. Dans Zibadon, Moutouabeli, Balongoli Mbongo na caisse basungi. Mais sans azala moi sinanga. Mais il y a des gens, tant qu'on a géré battre. Les autres sont dans MLTV, MLTV 1, où le bébé secret la taille catalogue, la patronne, la mignonne, le baga Carmel, Odia, Madame a foutu la raté. À Coco aider yo. À Coco aider yo, net si bébé secret. À Coco aider yo sans tout. Alors non. Ah, la fille est à souffrir. Est-ce que ça cause la souffrance? Et même qui est nani bon. Et là on y les autres. Mais tu pas Coco aider yo. Au boy no pe. Au moni tango to boya kamabe. Soko boy mabe za ni bandeli ya ouverture ya bonheur na yo. Au moni pene lo mo velola non fo nga sala mo moni ya dans sala ngote au boy. OK ça début ya ouverture à porte M Nzambe attentat ki yo. Attenter on pour résister na diable. Mais yo ko quitter au CD au mikoti ici et après où est-ce qu'on commence à ah yondo salaki oyo wana pe muninga na saini yo kutoyeba ki la fille mais la fille sikoyo muninga na yo aye koyeba yo et ye ko salake abimina ye mobali wana après yo yo ki douleur non ndeko moi ça n'a pas yo ki douleur yo pe oyo ki douleur na MLTV ils ont la fondation la Mata Fondation et Sungaka. Ils ont un projet et engagé bateau, bavanda kapé, baeda kapé, bateau baboua kakabana, bateau pe basana misalate la Mata Fondation, où il y a bébé secret ça depuis Paris, depuis Belgique je pense et Sungaka. Sans arrière-pensée, sans assez intérêt à cause ça là. Mais vous pour bonheur liboso na. Papa na ngai na kati yote. Nakoki koboya avant que na ye aye koyebisanga après relation nga na ye aye koyebisanga que non naza homme marié wana naza ki tuna yeba ki eloko te mais na accepter que mo parce que na temps onga na banda ko subir na façon onga nazalelaki fille moko nazalaki abandonné nazalaki ni na ndeko ya kosunga ngai j'étais seule na banda ko souffrir ngai moko c'est pour cela na komaki na bit na accepter ki nyoso mais tango ya koyebisa ngai parce onga nazalaki na ngona misu na ngala banda ko tangisa ntongo midi pourquoi c'était la souffrance on nazalaki fille on nazalaki tellement abandonnée nazalaki fille moko malheureux o kutu muto ko yiko tala nga première deuxième fois te nazalaki fille moko négligée par mes parents na ngai mais c'était la seule moyen ya ko survivre nango ya ko accepter un marié wana ezalaki décision uta kinga na kati ya motema franchement te ezalaki na passe on a banda ko subir yango na accepter ki nyonso yango na préférer ki nazala bongo parce que nazalaki na mutu te j'étais la seule nga moko papa nga moko maman et j'ai mon enfant nazalaki ngai moko na ndeko s'occuper la mwana ngai nazalaki na sika ko vanda te mais kaka o marié muta logo te kinga ya te singa ndaku kaka o marié na pe singa valeur na miso bandeko na ngai c'est pour cela la mwana na accepter ki yango ezalaki kaka pona bolingo on la zona ngote ezalaki kaka pona passe on la zalaki nango ezalaki kaka pona souffrance on bandeko noka na épargner na souffrance wana c'est pour cela na accepter ki ko vivre na homme marié wana c'est pour cela na accepter ko vivre na ye parce que nazalaki na tamo boy oku mokili soko etali nga deux fois seki ngai mokili ngaki ko ko sentir ngate nana ngwa lala na terrasse te on nga lala
nalala na terrasse, nalala na babar, nalala partout, par-ci, par-là. Pour nous survivre dans le temps où nous avons été nango. Et ça qui tamo, ça qui réel où la manière que c'est passé nango. Et ça qui tamo, kutu. Na sola na messa ya bar. Na tongo na ina tie mutu, on dirait mutu na somba secret na mela. Mais na lali na zo ben na zo fiba ka secret na poji c'est pongé lo nganga la misu. C'est pour cela bomona ki na temps où la zalai nango, ça qui tamo bona accepter homme marié wana. Et ça qui tamo bona subir ba conséquences de ce koya parce que na lemba qui j'étais en serre, il y a pas nous se bandé koya na lemba qui n'a pas nous se bandé koya parce que na lemba qui na on nous se bandé ko survivre on attend wana c'est pour cela na ndima ki nyoso na cela qui on a bolingo la nga mon côté na cela qui on pona miyo que ça m'a sonité na cela qui on pona épargner pas wana na zalai nango na cela qui on pona épargner souffrance on a duré qui nango pendant tout ce temps là c'est pour cela yango wana na zalaki soki na cela qui on a ningi oh mari zaki kapo la bolingo la nga mon côté ezaki kapo la passe on a bandé ko survivre la ngote ezaki kapo la minyoko on a na zalaki na ngote ezaki kapo la pona zala na ni pesa affection bolingo na zana ko ekalamis na nga emonisama mawana ezaki kati na nga elongwa c'est pour cela bomolaki ngai vraiment na acceptaki na nga homme marié wana na acceptaki ye na nyonso parce que azalaki capable ya kosalela nga nyonso azalaki capable ya kolongola nga na minyoko oyo nga nazalai nango azalaki capable ya koepargne nga na baoyo nyonso bande kosala kolala na wenze kobalukabaluka vi mobimba eza vi te eza vi ya mwasi te eza vi oyo na préféraki kozala nango te eza vi oyo na préféraki kovivre te oyo nzambe apréféraki nga te eza vi oyo mwana kolaki kosenga te na bana kotambola nzela nasenga ba 500 ba 1000 francs eza vi te eza likambo ezalaki réel eza likambo oyo na bande kosurvivre na temps wana oyo ezalaki dépassé yango bomonaki ngai na préféraki kovivre na homme marié wana parce que parent na nga na mama na nga baaccepteki ngai lisusu te. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. En tout cas, j'ai de larmes aux yeux, na kati ya kabali. En tout cas, Naomi Ndaya, où ils avaient charge na yo, franchement, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Naomi Ndaya, où ils avaient charge na yo, na message na d'émission d'été, comprenez mon émotion. Donc, caméraman, s'il te plaît, parti pour ce qu'on l'ongole la vie sur en haut parce que c'est choquant. Ma coquille. Bébé Secret, notre partenaire privé. Jean-Cylé de la carte limitée. Balandi ya MTV Oyo. Balanda Kabali solo. Oyo bazana moyen. Barosa elango ba sentiment. O ba monique. Bazana temps ya ko s'amuser avec le fille. Oyo ba monique mbongo na bango eza pona ko singa ba fille. Ba photo na ba net wazwa 50 €. Achana Western la fille azwa. Mais au moins c'est mieux aux ana la fille oyo azana souci à koluka ko détruire vie na ye. Et puis bino ba patron vous se comporter le quoi ba bébé secret vous se comporter le quoi ba chief mata a pesi mutu musala songi mutu sans condition nde tozana na besoin ba patron ya pesa makambo zo makambo nde tozoboya ba marié oyo boyaka mpona kotourmenter bafille ya bavie ya bajeune fille nde tozoboya bajeune oyo bolukaka kobengisa na bafille mpo ozala na ye kaka relation amoureuse nde tozoboya ede ndeko parce que lobi vie eza monali en tout cas merci nakoki te nasengi mpena tokata awa nakoki na question moko ya suka est-ce que relation lelo nini oyo ye camarade no asalaki mabe wana yo soki acceptaki on marié on a compris que kokende kokuta na oyebaki pété avant qu'il azalaki marié et après tant déjà bokomi na relation nde oye kodécouvrir ayebaki te ki aza on marié aye kodécouvrir après esi bakomi na relation après oyo eseli naza on marié mais azalaki na choix te parce que boyoki histoire MLTV Kabali solo za histoire vrai Naomi Ndaya tout cas na passe na ko accepter sous relève noté na makambo yo ndima ba charge na yo aza mutaja wana ti aza fille ya kosala mabeti aza fille alingi na ye fille alingi ko luka fille aza responsable o aza ye moko azo bunda na vie aza na mwana na ye en tout cas tous na posa bobinga tous na posa tous en contact tous na posa azo ba code à s'organiser
toza na posa na oyo bamoni ke non naza na mosala moko boye fona engage bato akoengage bango ye toza na besoin bato lelo relation ya la fille moninga na yo na homme mari basuka ndenge baza ensemble ou bakabwana oh malheureusement bazala soute bien grand basali même pas ta une semaine na relation amoureuse basali même pas ta 2 semaines bakatani kaka dès le premier jour mibali lokwa bino bomibali bomesana na bino alea tolobi nanga bayaka siko napesa oyo olukaki donc napesi oyo olukaki natiki aye lokola moleki nzela asali oyo osengeli asala na nzoto na yo parce que yo moko fi omitikaki devant ye c'est pour cela yango asalaki akataki relation na ye jusqu'à présent na oloba miso bazala lisusu te parce que mobali après ko se séparer na la fille aluka yo pe abenga yo atatala ezalaki boye après qu'on s'est séparé na la fille ngai moko nanu nayokaki ye moko abengaka ngai bisinga non la fille ana makambo ayebi so eza lokuta boye ngai bino eza réel parce que likambo nayokaki yango na matoi ya motu mosusu motu azalaki na baepreuve ya kopesa ngai après avoir komona nyonso oyo bango babandaki kosala alei ntango naye kobenga mobali mpona confirme mobali ayebisi ngai ke non eza lokuta mais ntango ngai moko naye kokanga bango nakangi bango naye koconfirme ale napesa ye bango kaka babonne chance et puis nazwaki numéro ya homme marie wana nazwaki décision ya kovivre so na homme marie te natiaki ye na liste noire nabaki nasala vie na ngai calmement ndenge na kobanda mpe ndenge na kosukela tie ye moko ayebi mwana nga aza na 6 ans. 6 ans azotanga? Oui, azotanga. Aza mwasi na mobali? Mobali. D'accord. Je salue bébé, c'est qui le nom? Bébé Daniel. Bébé Daniel, donc Daniel à Babylone, donc à cause de la Molondi. Donc balanza MTV à Kabali Solo, au Misana Komona na Olinda ya Nazuka relève. Tobenga. Est-ce que vous savez le numéro à contact? Oui, numéro na ngai ezali 085 19 71 530. Bandela plus 243 85 19 71 530. Numéro na ngai ya Orange nyonso eza wana. RTL 097 32 45 597. Wana numéro na ngai RTL nazaka en chaque jour boko benga nga naza actif chaque jour nyonso boko benga ngai. Lelo Carlo Pignatello depuis Paris ce galobi bon maman na ina peso emploi moko boyo sala au travail. Oui, naza donc naza anazoluka vraiment musala. Oyo azala musala abenga ngai na kokotisa ba CV partout par-ci par-là. Ezala musala ya ndaku, ezala musala ya wapi ya restaurant, ezala musala ya boutique d'habillement. Ce que monani vraiment bo benga nga na numéro ba pesibino. Merci beaucoup Champagne bien les champagnards depuis Paris. En tout cas, Champagne bien à monter Mayamawa. Nous en avons besoin de Jean Silé dans la carte limitaire, partenaire privé. Nous en avons besoin de soutien. Nous allons là. Merci beaucoup à toi, la patronne, la mignonne. Bébé secret, on a la taille élastique. Moi, c'est la loi, mon la société Bénia qui est zombie, ça zombie. Donc voilà, bébé secret là, je salue. On a beau beauté mingi na Chief Mata. Chief Mata. Beauté non yamboa. Malgré na zangi ngongolo Chief Mata. Na solo na peka na kabali solo na kabuki ka solo na na. Leur communication comme ya keba keba. Nazo le la carte électeur et vendre trop na ndako sala musala. Merci beaucoup. À suivre. Bisous, bye. MLTV, dos abonnés, ce dollar est mon comptier. Bébé secret, aux alarmes, on a le